Moto na mno bande ko balandi ya canal qui télévision ndenge bozali ebele mokolo ya lelo pona kolanda émission na bino po na mboka oyo pona mokolo ya lelo eyambi moko ba imboka ye bomosai komona ye mingi tango mo matata ezalaki na province ya Mai Ndombe lelo azungi tokotuna ye mingi mai mazai koleka na kati ya province oyo ya Mai Ndombe moko ba province oyo ebotama sima demandement ya province ya Grand Banundu mbote na mwana mboka mbote merci beaucoup na pesi mbote na pesi pe mbote na balandi ya kinte partout dans le monde entier bazana inongo bazana yubi bazana mumba bazana États-Unis partout to pesi mbote mais ko yeba il faut ko yeba esengeli elo tuso yeba ke elo ngayo bunda na yumbi ba Mai Ndombe ya Congo mobimba na son excellence gouverneur AI à Mai Ndombe a confiance a tinga iloko la conseiller spécial là donc oana ezali pe moko donc mbala ya simoko présenté oyebi ke o ezali docteur Mingeli conseiller gouverneur après biso to yebi ya moté biso to yebi ozalaki ko yawa na ndenge lokola molobeli ya mbala Mai Ndombe na Mai Maso maleka bulu lekaki alors bandi na likambo boni Ndombe ki na bando moi nous nous zaki batindena ba nono esili. Oui, merci beaucoup. Mungu ezali souter. OK. C'est bitumba yaki lokola biso zozalaki pona kotiaki pona kola évolution kawa elo na panza ete kimia ekomi ata na évolution te kimia ekomi pour yebi ekomi po soki ezalaki makede ezali ngo bato bazo epa na yo kotubisa bato mo zali mopadi la Mai Ndombe be makamba yumbi makamba ke na justice parce que oui justice là ça d'abord je remercie les chefs nous avons remercié puis par contre la justice ça bango ezali mwa moke kozanga et puis makambo ya coronavirus yango epargnaki batote biso pe bato c'est Mai Ndombe to justice c'est vraiment état mais sinon ça ya osala bato bana na kati ya babo akamango pe za kokende même tout la bakokata yango moto na moto akoyeba sona ye sinon soki te justice za kokende malamu bon toboyi kokota na makambo ya justice tozela ndenge ye moko okata makambo tozongi na province ya Mai Ndombe province ya Mai Ndombe ezalaki makambo assemblée provinciale bayo kanjena gouverneur boye au président assemblée provinciale boye yo bia wa yozali conseiller ya gouverneur wa se consumer intérim pour kala Mai Ndombe ami ba province wa ba kosala élection esika yozali sikoyo mwana mboka kombo nani ya gouverneur Jacques Mbumbaka Jacques Mbumbaka oui akosala kuna le quoi ça tire les choses sur na moke peut-être ça la ndenge likolo ndo itoyebi akosala mosala bo oui mwana mboka Jacques Mbumbaka aza kosala mosala kitoko oui réunion moko uta kosala mikolo yo entre gouverneur na ba notable société civile ya Mai Ndombe ba papa ba notable ba lobiki banda to saki ba élection 2019 ya ba gouverneur ba votaki o azaki destitué pour na mes gestion pour na détournement si c'est vrai justice a affirmé yango ou bien ko réfuter yango ba biki to lungwe na promesse to comme province gouverneur o azaki liboso ba ko pesa ba ka ba promesse yango province na bango lungwa promesse awa ekomi kombo province. Pourquoi ekomi kombo province? Ekomi kombo province parce que gouverneur Jacques Mbumbaka a lancé chantier où toza komona lelo soki lelo ki na Mai Ndombe komona
basali aérogare a moderniser yango na aérogare wana ezaka nango mais ezalaki vétuste ya kala non wana ezalaki ya kala batango ya kala mais ntango ye akoti sikoyo lelo aza na un mois et quelques jours alance aérogare na un mois kaka akoti un mois oyo akoti alongwe na aérogare atie mwinda donc inongo ekomi lelo ville inongo lelo ekomi ville ntango so batie mwinda atie courant to atie mwinda éclairage public c'est-à-dire bamwinda babalabala ya inongo oyo minene babalabala ya inongo na lelo so okomi na balabala ya inongo na babalabala ya inongo okomona ke na butu okokende kweti okwei te tonga mpe oloti yango donc na lelo awa bato ya inongo balobi ke ntango mwinda epelaka na inongo epelaka kaka ntango ngobila azalaka gouverneur ntango ngobila akenda éclairage public mpe sala nini ekendaka mais ntango lelo mwana mboka Jacques Mbombaka ekoya mwinda esali nini epeli wana eloko oyo ya mibale wana eloko ya mibale ya liboso atongi aérogare ya mibale apelisi mwinda ya misato aza koréhabilite babiro ya nini baministère aréhabilite baministère baministère provincial bakabinet ya baministre donc bandako ya mosala oui bandako ya mosala baministre baza na bisika ya kosala te aréhabilite yango à part ça kolongwa wana eza makambo moko toza koloba yango eza kaka mpo toza koloba awa ekosenga ngonga mosusu lokolo ozali tokende na mai ndombe esika ye moko ya mosala parce que koréhabilite ye moko ndako na ya mosala parce que toyokaka ke bagouverneur bakendaka kuna basalaka kobela bandako na bango parce que esika kosala ezali te ye aza na bureau gouverneur a réhabilité aérogare a réhabilité atimba mwinda azo réhabilité baministère pe a réhabilité gouvernorat banda mai ndombe ezala mai ndombe babandaki kotravaille na ancien bâtiment oyo ezalaki construit na époque coloniale na babelge na ntango wana alors ntango baélection esalemi na 2019 gouverneur oyo azwaki baélection apanzaki ndako ya gouvernorat alobi ke apandi ndako wana mpona atonga ndako mosusu atonga bureau mosusu ya gouverneur wana oyo awuti kolongwa wana oyo awuti kolongwa alors ntango apandi yango me kino mo ya lelo atika kotonga ndako wana lisusu te mais oyo Jacques ntango baconfirme ye comme gouverneur AI na ministre intérieur azungi ake kotala alobi jamais un gouverneur akoki kotravailler na ndako na ye te ndenge prédécesseur na bandaki kotravailler alors il faut atonga bureau gouvernorat digne VIP c'est-à-dire soki lelo okomi na inongo okomi liboso ya gouvernorat okomona kiza différent na bandako nyonso ya mboka ezali bureau ya numéro 1 ya province ezali wana na bandi bakolekisa yango nayebi te ndako eza na badrapeau liboso batie liboso badrapeau etelemi wana nde yango gouvernorat wana soki bakolekisa yango population bakomona yango ekozala malamu bakobunda kuna donc à part wana tolobi toza koyoka mpe mwa banungunungu il faut kotia lumière kati ya makambo wana banungunungu tozoyoka badepute baza koloba makambo soki mobulu nazo comprendre te po zela tokoma tozala na makambo ya gestion wana tokela makambo ya sécurité te ntango yo koloba wana asali kaka un mois na ndambo mbongo zwi aka osala mosala nyonso. Merci beaucoup. D'abord ndenge toza na ville ya Kinshasa toza na DGRK direction ya recette ya ville ya Kinshasa biso kuna na mai ndombe tozali na DGRM direction ya recette ya province ya mai ndombe. DGRM ndeza ko percevoir ba taxe na ba entreprise na ba produit agricole oyo mai ndombe za ko produit ko tinda ngoli banda ya mai ndombe na Kinshasa pe na ba côté mususu ba futa taxe ya DGRM misolo wana nyonso za kokota na kese ya leta sur base ya misolo wana nde gouverneur azali kotia ba action à part kotunga
ba ministère pe gouvernorat aza kotonga ba bureau ou ya kopesa ba service à l'administration ba chef de division pona ba kana emo ka wasa kana emo à part les sous wana motango akoza combien nani na ba cantonnage manuel c'est-à-dire ba cantonner baza ko bongisa mboka kolungola matiti kolungola ba salité kozipa mabulu kobongisa kaka na emo non wala combien au sibango mensuellement ba percevoir combien oui parce que c'est à combien pour on a faut chose à la très claire pour na expliquer bato ezalité qui vous avez moi kiti na yo to mbeli na yo yebi na tie étiquette na tika kango na sanza moko $1000 yango eza bongo te fourchette ni donc ezali estimé autour il y a 80 000 à 150 millions de francs congolais. Les mois, c'est-à-dire 80 millions à 150 millions de francs congolais. Alors, kala ba o bazaka liboso mbongo ngo banda ozote. Mais biso to yebate so babanda ozo ngo bando sa na nini. Po to yebi ki bambo ngo bande ko kende lipoapo ba député provinciaux ceux qui ba sangana ki pona ko destituer gouverneur o azalaki. Ezali suite ya bambongo o habana ko zwa tombongo a rétrocession babana ko mon action na ngote bilombo rétrocession ya oui certainement avec Félix notre président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki rétrocession il fait ça les manaba province nyo surtout pour na ba développement ya ba territoire nyo surtout pour souci na ezali Boka, Congo, Kinshasa, Pambate, Congo, Mobimba, Izala, développé. Maïndombe, ils ont la rétrocession. Oui. Maïndombe, parmi les provinces, ils ont la rétrocession. Maïndombe, ils ont pour la matérialisation, il y a vision à chef de l'État. Parce que moi, je suis Jackson Bombaka, à l'objet brûlé. Attaque au Bao, il va s'arrêter les bosso. Babane, il sa vision à chef de l'État. Mais il a coqué sa vision. Mais ça, les cas, vous avez intérim, karaté, quand on appelle élection. Aussi, ça me semble. Bombi à cause de la élection. Non, continuité à baffer à l'État. À quoi croiser, à quoi quand on m'a côté parce que Azako Kende, tout élection Azak Karamini Tako Kende. Est-ce que l'élection va péquer si il y a postulé du soutien? Parce que ceux qui misent les avocats de Malam, n'engagent pas Mobimba, et ça vous pouvez même moral. Oh, et c'est là qu'il va comme vous m'aimer na tipoli. Hein? Bakoki ko pesa ipeli sous confiance na ba député akoki pe ko lekali sous mais à se prononcer à l'obité ceux qui ont postulé ou bien ceux qui ont postulé à l'obité mais aza ko tala na population nguna na so commission de population ba lobetia akotia po ya zali pour la population à ça la capé population alingi pe population aza ko se tokotala bukolongo ko makala oui yesunga komi avant mukolongo te tokoye basolia ozala kalila mais tant là on baba obenge même moral tant ça on baba le baka inongo mais na ba territoire mususu ba ko se plaindre biso zuba sango net ya ko sala kaka na inongo kaka na inongo baba OK soki OK na ba place mususu eno zate musala tamoko osale matin na ba yubiku na ba musala osale matin bon ezali mawa mingi pona bato oyo baza koloba makambo wana kino gouverneur aza kosala kaka na inongo et puis na ba province mususu aza kosala te eza malamu te pona nini gouverneur azali mostre te un mois à se déployer à Lungwa na inongo ake na ba 8 territoires au wana mususu pona kosala musala na un mois kaka yimoko a apparaître na ba territoire wana nyoso et puis na ba cité nyoso tout ba grandes agglomérations ya province nyoso tout mbala moko e kosimba te e kosala mate aza moto aza ime andeo ya kozala gouverneur autorité na biso na province notre gouverneur o biso nyoso to lingaka mingi o pe bana inongo ba benga même moral donc na ba territoire wana ba pe bana inongo voilà toke bana inongo chef na inongo ba benga même moral so ok ba place musu ok na yubiku na même moral les até na lobi inongo eza chef lié à province ya Maïndombe donc
ba représentation ba population ya ba territoire wana nyo surtout bazana inongo c'est-à-dire ba représentation na bango na kata inongo bazo benga même moral donc na bana yumbi bazo benga même moral bana ya bolobo bazo benga même moral bana ya kutu bazo benga même moral bana ya nyoki bazo benga même moral alors même moral wana izali pona province nyonso iza pona inongo pamate so asalaki descente na mushi bomonaki ndenge ayaki na mushi soki bayebelili ezali bokomona awa utaki koinokire marché ya mushi elongo na honorable Didasi Pembe donc babengaki même moral na nyoki autaki kozala récemment alors bazobenga même moral eloko tokoki koyebisa na bato ya baterritoire wana mosusu eza nini esengeli bayebake bato ya baterritoire wana mosusu esengeli bayebake gouverneur aza kosala mosala kaka na inongo te aza kosala mosala tina na baterritoire mosusu alors zela nazobakisa eloko moko gouverneur auti kolancer construction ya baport na axe isale mbali précisément na tamba o bengi nzali pama na territoire ya Mushi est-ce que ezali ndongo parce que nzela wana ba pont wana soki ba construire ba pont wana et ko permettre biso bana ya mai ndomi to parcourir gouverneur kotambola ndenge ni so banzela ezate banzela wana oyo ya lancer ezali na territoire ya Mushi est-ce que wana ezaka inongo eza inongo te gouverneur vision na ezali nini vision na ezali même ata excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre président alobi que il faut Congo ezala moderniser mais liboso yango nano Congo mobimbe de liboso il faut atia miso na liboso na Kinshasa miroir ya Congo démocratique yango même vision au gouverneur Jacques Mbombaka Bokoso même moral bana inongo basilino mai asenga bango te même moral c'est-à-dire ye a raisonner ka ndenge moko na bango c'est-à-dire oyo ya kanisa ndenge bango bazo kanisa ndenge pe ya zo sala ye na bango baza même moral nde alobi ke oui inongo izali pe miroir ya province ya mai ndombe il faut abanda d'abord ko développer yango avant ko kende na ba milemu voilà donc mo sous la région de Misowa kaga na materi province ya mai ndombe mbote ndeko journaliste pas balandi oui nazali ndeko Blaise Ndengoli nazali moko ya territoire ya Yumbi bao bazo bunda pona bomoko ya kozongisa bomoko entre peuple mibale ya batende na banunu pe bolamu ya province ya mai ndombe voilà likambo moto kozongela ngo etombe bien alors tango bao ko baka makambo oyo toyoki balobi ke na niveau ya inongo kuluna ba delinquant ba komi ebele on dit gouverneur ko maîtriser bango te ba komi ebele ba delinquant na niveau ya inongo voilà et solo docteur Miguel merci beaucoup na yondo lobieza ya solo te ngai na ora répondre yo ko sala nini na kati ya cabinet lobaka katola merci beaucoup na inongo ba délinquant ba komi ebele ça je ne crois pas omoni mi pepe wana balobi ke biso na monoko na biso mboka banunu balobi boyi koloba yango na monoko na biso epi na kozongisa na lingala mpona limbola bino boyeba eza proverbe ya bokoko babi ke non olukaka mikolo nenga na ngai me moyini akobebisa mikolo elingi oloba nini basango na ngai botuna na nga moko moto ayinaka ngai akobebisa basango na ngai d'ailleurs gouverneur le citoyen numéro 1 de la province ye moto aza koveiller na bon fonctionnement pe na sécurité ya province ako soutenir ba délinquant to akotika délinquance c'est pas normal na ba investigation na biso doki ki ba tu ba ko lela kuna inongo balobi ki ba délinquant mo ba o tambola ka wana musuku ba bi ezalo kwa milice ya nani bila ya mo kondite non eza bongo te na lingi na pesa moi lumière na kati ya point wana po bato bakozwa transformation ya ba information analogique
azu akia lobe aki tango okende musike comme ndenge mususu gouverneur ya province ya Mai Ndombe tango akomi ba confirmer ai pona bana misala atali mboka eza na salite ya Inongo ville chef lieu ya province eza na salite oyo boye ekosuka ndenge nini service ya cantonnage ezali service ya travaux publics ba benga TP ezali mais bato bazali ebele nini mikolo mais bazwaka mbongo na bango gouverneur abengi ba notable abengi société civile asololi na bango fo mboka ezala na lumière abengi ba cantonnier ba papa wana ba mama abengi bato ya travaux publics abisi bango pom bino ba mususu na moni lokola bosi bo lembi bo komi de ya mikolo likambo te banda mwa kopima mais lifuta na bino kosani ekoya ba jeune ya mboka oyo bazana misala te oyo bango no ba remplacer aji bango atie bango na ba papa na ba mama muso bazamwa makasi po basala na service ya cantonnage ndi baza kotambola ka nzela pona kolongola ba salite na banzela matiti kolongola mabulu kolona pe ba pelouse po na esplanade pembeni ya lac mboka bote penza mboka wana so ne ba bilingi wana ne ba so baza koyemba ba nzembo na bango baza kosala musala moto ya kanisi pona bango longola jalelo acha bango na musala Jax Lumbaka konkoso mémoral baza kokumisa ye alors bato ya gouverneur oyo aza destitué oyo aza na problème kuna na cour de cassation baza koyoka motema likundu nde na motema ya likundu na bango baza koloba oyo baza ba delinquant moto ala bato ya service ya cantonnage basalaka ndenge nini baza na ba mbeli na bango baza na ba kombo na bango baza na ba cantine na bango mpona kolongola matiti mpona kolona ba pelouse mpona kosopa mai pona yebisa oyo ke eza sango alokuta potosonga likambo ya bomoko na kati ya na beta sete na point oyo pona oyeba ngai mokolo nazolongwa Inongo mpona koya na Kinshasa avant nalongwa na Inongo na bon il faut nakende pa gouverneur nakende koremercier gouverneur et kopesa yo au revoir excellence nazokende naza koya avant nakabwana mokonzi il faut nasola na mokonzi kokoma na porte ya résidence ya excellence namoni mama moko aye na vélo azolela nini bato ya cantonnage bayibi ngai saki na telefone na kati yango wana na ye pa mokonzi nayebisa afuta ngai telefone na nga na saki na ngai nabi bon bayibi omoni bango ndenge bayabi wi nayebi bango nabengi bango nyonso tu baye ngai moko nabi tomona gouverneur te nabenga bango tosolola olakisanga moto ayibi azwa biloko na kobenga bango bakomi ote bango bayibaki te mais ngai nde natikaki yango ntango na ye namoni yango te il faut ezala kaka bango c'est-à-dire soki ngai nabengaka bato wana te baya mpona koloba alingakendeke bango bayibi ye biloko bato wana bagene wana oyo bakantonye wana donc baomemisa bango masumu ya pamba baza kokosela bango lokola bango baza kokumisa mokonzi lokola bango baza kosala mosala malamu mpona kobongisa mboka bango bazolo bato oyo baza bidongolo miso bato ya motema likundu oyo baza contre mokonzi nde baza kopakola bango salite mpona kobebisa réputation ya mokonzi jamais mokonzi akozala na milice jamais eza mpe na délinquance moko eza ya makasi tokoluka continue na Kinshasa soki délinquance ezali eza gouverneur moto azotinda bango na États-Unis oyebi ki délinquance mpe ezalaka na makasi alors c'est que Joe Biden atindaka bango bosala voilà alors toyepa ndeko mpo likambo efotolo bango tozala mposa bomoko mpenza ezonga lokola mwa kimi ekoti boye eosala bato motema malamu mpenza esala bato pio na motema pamba te motema yaki likokoka yumbi ekomaki yumbi tonda obanga entre bafrère o baviva ensemble bane na bane boko babongosa bomana kosala ndenge wana esalaki malamu te alors tokomi wapi na likambo oyo kimia
Oui, il y a des dossiers faut voyez biso toza ba jeune to koli na yumbi to moni yumbi ndenge zo koma munene na biso batata na biso ba kola kiwana mais comme mboko ko malelo mboka o mona ba e comme na vie moko moderne biso to moni yango ndenge se développer alors makambo e koma ki eza makambo ya pasi bato babundaki mais il y a eu des sources alors l'État a sali ba enquête naie azo amené ba enquête naie et comme na niveau ya ke tribunal a fungoli masolo po basambisa bato bakangamaki mais les cas que cela ne tienne ezana ba niveau ya makambo mosusu oyo justice fa reconnaître que il y a na vice de procédure moto asali basali likambo na yumbi tozana ni chef de la province ezali Inongo bakwa ko mamba mona Inongo parce que Inongo ezana prison ya kitoko o bakangaki papa Etienne Tshisekedi akendaki boloko ya Inongo boloko moko za ba condition pe ya kitoko bako tika bango kuna eza pe na auditorat o ezana représentation ya munene kuna bako samisa bango kuna na royo yo oza ko plaider pour affaire bazo msango en principe affaire refusonga kuna pour ba nzela miso za respecter et puis de na niveau to komi kimia ici ekoti OK etikali kaka harmonie ya vie sali kinga na ndenge ya ngana auto kutani to yebana ki to yoza mutende ngaza muntu sola ka sute makabwana de c'est sili to comme na niveau ya que il faut vieux zonga normal bon ezana batende bele babale banunu babale batende mwana za 50 yo okabura bango eko senga ni pour vieux zonga elo ko senga na minute yo ya makasi zali dialogue intercommunautaire to mona jango na kamwe na sapu bande kona biso ba Denis Kambai ba kitaki kuna ba sololi yo ka journaliste banani ba wala bofandi sabino banani ba kwa bofandi sabiso ministère intérieur na ministère ya affaires coutumières bango fo basangana baya bakutana ba o balingi kimia notamment lokola biso boy na batata na biso na bato baza pour biso et puis alors monsieur faut bato donner 90% la population balingi déjà kimia balingi bomoko wana alors moi ko bata meza kaka parce que eza pe na groupe ya badongora miso bato baza motema lipundu balobi ke po ani bless po ani mingeri po ani tel il faudra que ça la biso mais baza na initiative té au moins ndenge to leki awa tango to kobima na télévision to kei au moins na page Facebook na bango babandi ko publier parce que bazi matière soki to ye awa te to tiki pe initiative to pesi yo to commission membre groupe au moins la publication ezate mais soki to ye awa babandi ko critiquer babandi ko sala bon pona biso esengo makasi pona biso esengo makasi que tozo pesa bato quand même ba fil d'arrêteur mais ya malamu ezake kimezongi na yumbi eux tozo senga dialogue intercommunautaire pour faciliter bato longola quand même pas wana bien que soit kufeli mutu na famille ba circonstance wana eza difficile pour bossa na ye ata muta kufi na choléra eza difficile pour bossa na ye mais bato bandeko bakufa ke eza passe ya monene eza to yoka to solo biso toza na mboka oyo tozo vivre so muta kufi na tongo na 14h balobi ke yo mutu liaki mais fait de faire moto aliaki moto na lunga membre famille te message aux abola c'est parce que après na Kinshasa vous avez battu belé bazana au niveau politique batumsu bazab ba député message exact bande ko toza belé na Kinshasa ba kulutu na biso bazali ministre ba DG na ba entreprise ba professeur à l'université ba médecin ba infirmier ba enseignant consort na ko tanga te ba leki belé parce que so yene na Kingabwa oyena barumbu 90% occupé za ba na biso alors so na bila bana kotanga seke na kosili sa minute kosila mais loko na message na osenga na bango ezali ba ya to sangana bazwa nzela ya kosolola ya koyokana et puis na lobela ke mingi basi bazwa bango nzela wana mais ko bata mezaka mwana franche moko ya bato batika balobi ke so ibo bimisika elongi yo koyeba biso bo muta asa ndimi bo likamote loko ngana ndimi na osa kuma kele te na fandi biso to sala makele te mais biso to continuer mbela loko basali ya nzambe loko la bato ba ote évangile ya bomoko ya boyokana na yumbi faisons moko ba nuna batende o bazali awa na Kinshasa est-ce que harmonie peut se zombi parce que tant ba bango zalaki ba déclaration ba nunu basa o basa na Kinshasa côté na bango ya batende côté na bango mingi banda go uta na Kinshasa est-ce que singo ba yokani na niveau Kinshasa po bango ba nord ko kende o to ba ko instrumentaliser ba to musu bazali kuna nenge banda go ba d'accord dialogue na zolo ba intercommunautaire il faut banana Kinshasa OK parce que même attendre va préparer un dialogue entre les parties prenantes ils ont assise ya ko préparer ti ba ko vanda penza ba ko mo na bilili ke ba vanda ki yango tozo lengela ngo déjà biso na niveau na biso na ba jeune ba tena ba papa ba tinto sola très bien na Kinshasa biso tozo sola déjà très bien kana mo ndambo bazo ya na mte bon likambo peza ke tango tozo sola ata tango mona ya na politique eza ba tunyo so ba ya kate tozo boya mutu te biso tozo na biso za mutu tu aya oya ko ya te
atika libanda asa pe makelele te. Voilà, c'est vrai que les aguilles comme moi, madame, important, il faut tout mettre à cette parce que vous avez ça qui a unité nationale. Au tout ça, le pôle à Bolobi, vous avez déjà envoyé à vous. Et ça, il y a moi, alors, docteur Mengeli, toi, c'est permis parce que étant donné le moto, et ça qui va mon le roba bengio, le mena mon conti. Pour te suivre ça, au Robanini, et pas à Bana Nyoso, et à Maïndombe, par rapport au gouverneur, et si il voit plus ça. Merci beaucoup. Et là, on a beaucoup d'ailleurs, tant on a l'action du gouverneur Azabosala, pour la première fois, morgue et comme on a Nainongo. Ils allaient gouverneur, Jacques Mbombaka, Mbokoso. Pour la première fois, morgue et comme Nainongo, na ville miroir, il y a province à Maïnongo. Pe Batie Corbia, pe Bakatafal. Donc, les lots, ceux qui ont couffé na Inongo, aux ara fiers, et même les bébés, ils ont le coup. Donc, mon père décolore pour que les voyages na Inongo, les lois couffé, beaucoup de monde qui ça va tiens, on a mort, basé pas vieillir, par contre, c'est à peu et nous surtout on a pour Ndeko Jax pour na Ndeko Jax à réhabiliter pe ba école à réhabiliter ba école nanguna examen d'état na base na timila ko ba image examen d'état ngele kaki à soutenir bana na ba examen d'état même na yumbi pour bolobi ka ki ya musa kana na Inongo même bana bon bana nyonso o bazana ba mbongo bazo futate yimo na ba frère na ye Alexis Bango, vous avez monté, nous avons nous avons occupé Koloté, vous avez monté, vous avez monté, vous avez monté surtout. Parce que ça nous dit parce que on a besoin aussi d'une élection qui est aussi oui. Maloba sukara ko loba, ezana bato mususu na moni badole kana ba émission pour na ofinga ka ba autorité ya province, surtout bazo ofinga général pai basala moi bokebi eza bakonzi baza kosala mosala ya l'état pour na kosunga biso na province soko za na remarque oyo moni il faut koloba mais kofinga bakonzi eza malamu te na ba territoire mosusu Yumbi Bolobo kwa mutu mushi kutu na ba ville lokola banyoki banini boye baki gouverneur azana Inongo aza ko travailler pe azo kanisa pona bi voilà ko kitati kuna akobongisa kuna bokanga moto to comme na suka ya émission lelo en tout cas ça dit spécial Maïndombe esika wapi tu so ki Maïndombe ko saka ha mo bunte siko moto zali gouverneur Jax ne ko pa bikawa kinyar mune comme ka ba mungwa na bokasi na ya bana ni harmonie pour ça développement il y a chaque province où doit mener développement il y a Congo Momba merci à Bilo Maso on a dit biso neto kutani vendredi ekoya merci.